mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. C'est vrai, tu Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo. Marc Kakaboye Bike le kuta et comment na internet ya kosakanate. Biso to kanisaki soki to longoli Kanambe, ou azalaki président na biso akala, ou azalaki étranger, masolo eko kita 12 mukie, mais tomoni na motema mabe ya ba congolais ndenge na lobaka jamais na ko tika yango soki to koma partager ezali faute ya Fayulu na discours à Fayulu azwaki te tomona kawa ba élection eleki ozwi te obimi na miso abatu ondimi mutu azwi ok na masolo Fayulu babando osambele sika moko na fachi béton na ndenge toyebeli fachi béton Fayulu soka reconnaître ki défaite na lobby but na biso ezalaki tolongola étranger na kati ya mboka na biso en tant que président lelo moi na mboka zui et puis pas de moindre moi na papa Tshisekedi na s'arranger na se ranger na simanaye poto kumbela mboka Belelo Fayulu de soka zaki premier ministre était angoza président Sénat angoza président parlement moté mali kundu na ye vérité des urnes bazo yambaye partout na ba combattant na ba te belé à Monique communauté internationale et kokote la film angoso na hotel angoti lelo donc c'est qui sakanga mabe et c'est qui sakangai mabe. On est là où on doit faire la conférence. En fait, on a l'ILB, comme vous voyez. Le président est censé sortir de cette voiture-là. Voilà. D'abord les honneurs. C'est le président. C'est le président. Mais c'est le président de la République démocratique du Congo. Mais c'est Martin Fayulu Madidi, président élu. Les patriotes, combattants, résistants des Belgiques sont rangés pour vous rendre aux honneurs et vous accueillir à l'occasion de votre conférence à l'ULB. Je vous invite à passer les troupes en revue. Babanda ko sambela esika moko akimina église tout la mwisi ya zaza donc atika masolo tout donc au mona partager batume bazali ba congolais baza minoritaire parce que eux ba yebi penza masolo jamais ba kokolanda le kuta na mutu lokola Fayulu lelo toko lobela bino parce que boyebi na est tozali na problème makasi toko iko bengango guerre comme telle mais ba Rwandais mutu ba envahir biso ba montu ba yeko lukala biso masolo biso tozali kaka ko se défendre so tozo se défendre toko se défendre na minduki parce que za masolo minduki tant minduki bimi ba ndeke mutu ba kufaka te batu mutu ba kufaka mais to comment ko comprendre te to kanisa ki soki kanamba kei tozui mwana mboka mwana ya opposant munene o akosa biso esprit ya démocratie
to quand c'est que changer muke batu mitema mabe ko sila menae ko comprendre penza que Congolais za motema mabe à partir il y a élection il y a Fachi Béton. Congolais il faut tout ebelo ko ni tolingi. Tolobara combat na mukili nyonso surtout na awa na France et à les États-Unis combat écrit aussi la critique écrit aussi la critique constructive combat écrit aussi la mais combat oyo to bandaki ko sala na Kanambe Kabila dégage écrit ko sala ndenge mokote ya bomona ba vrai combattant ba combattant mayele ba comprenant ba comment ko sala combat ya ndenge mususu to comme na combat ya ba revendication. To senga ke salaire ba fonctionnaire mata salaire ba tutu mata ba tuba koma ko lia bien ba tuba koma ko se faire soigner malamu ya ngwana nde to ko bundela pour président na biso na gouvernement ba sala makasi ke Kongola koma ko lia on dirait ba mboka mususu pe ba lia parce que to koki ko lia ndenge wana parce que mboka na biso ezali riche to moni awa semaine oyo toyebisi bino atakala tango biso tozaki na problème Mobutu na Kadhafi ba ambassadeur bazalaki nanu na Libye et puis Pepa na biso ou azo représenter ambassadeur ba ben bon soki ba chef da donc ba chef d'affaires soki ba to ba représenter ba ambassadeur comme Kiminga Yegoya ba chargé d'affaires bazalaka kaka parce que diplomatie éthique à la kaka. Président Nabiso, bomoni semaine yo awiti ko kende na Kenya. Eloko nini eloba mite akeiko na Kenya na ba pays o bazali na kati ya communauté d'Afrique de l'Est CAE. Toko développer bino po bomona motema mabe ba congolais na ebité vraiment. En tout cas, ceux qui n'ont vendu na comprendra tout. On dirait batu bakanisaka Félix Antoine Tshisekedi aza étranger. Batu tellement ba mesana ki na Kanambe makambo Kanambe bandaki ko sala parce que azali Rwandais étranger azo privilégié ba étranger aza ko privilégié Kagame ba sala ba masoro na bango batu batikala on dirait na bulwana. Batu bakolo ba o bateki mboka. Et donc, moi, je minembo, donc Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton à côté Kamboka, il y a ba koko na ye moraza congolais pour atikala na nini. Pour atikala na nini. Tokola ki sabino parce que makambo loba mi oh Félix Antoine Tshisekedi a witi lisusu ko signé ba accord moko boye or ezali kutu makambo wana te. Tokola Sabino parce que dans 5 minutes boyebi kezali cours ya éducation civique et puis ezali esika oyo soki bato lokuta baye ya bandoki biso toya ko reverser bango mais avant to banda si je na biso ya lelo tozali vraiment ko pesa félicitations boyebi be élection et witi koleka awa na France ya ba député boye baké lelo tozali na kati ya parlement wana na député pe ya congolais bon na ko le baté que congolais azali d'origine congolaise ou Kisasa parce que ce pays au commis député kuno za na nationalité française mais sur une nationalité française et la cité que makila na yo et comme ba français donc tozali sikoyo na parlement kuna oyo ya ba français parlement na biso kuna oyo mboka na biso France mboka na biso d'accueil to zui koyo congolais oyo ya Congo Kisasa a uto gagné na côté ba Sarcelles kuna na 95 a longoli poids lourd moto penza ya kala député maire andima kité akoki ko longwa mais moi na mboka na biso na kombo ya Carlos Martins Bilongo a commis député à Longoli, pas de moins de Moutapamba Pambate, à Longola Mouto Penza, Vanda Libela Kuna, mais allié na premier tour, na deuxième tour, sous allié. Donc, vous allez vraiment féliciter, et Azali na Katia parti à Mélenchon, te féliciter, et on a vraiment te pessier, bah bravo, donc, pour toi, bah, Lélo, parce que
France Mobimba, donc ils allaient mingi focaliser na femme de chambre ivoirienne d'origine ivoirienne, il est pas kotikuna, mais boye ba ke biso peto komi na mutu na biso na kati ya parlement, donc azo yo kamakambezo loba makuna ya France ceux qui paient les kambu ya fait qui paient mboka na biso toza pe na mutu na biso azali kuna, donc bo retenir kombo oyo député au président toko bengo honorable à solo député Carlos Martins Bilongo. Donc, azalaki enseignant, azalaki na milieu associatif. Donc, ceux qui ouye penzo longoli. Donc, poilou andeng wana c'est que peuple lingio parce que awa il y a pas magie. Donc, ceux qui peuple lingio, peuple a lingio. Carlos député, Carlos député. J'ai un mot pour mon adversaire. Je lui souhaite bon courage. Je respecte sa carrière. Ce qu'il a fait pour la ville de Sarcelles en tant que maire, ça s'arrête en 2020, et pour sa carrière de député qui s'est arrêtée ce soir. Je lui souhaite une bonne retraite à 60 ans. Au départ, on me donnait perdant. C'est le combat de David contre Goliath. Et j'en sors victorieux. Et je pense que c'est le peuple qui est victorieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est les intérêts communs qui ont pris le dessus contre les intérêts personnels. Il faut savoir que les villes de la circonscription, c'est des villes très pauvres, défavorisées. Donc on va défendre les services publics pour plus de justice et d'égalité. Et aussi la jeunesse avec Parcoursup que je vais défendre et je vais vouloir abroger. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui restent sur le carreau. Il y a des gens qui ont du mal à finir en fin de mois dans ma circonscription. Et c'est tous les jours. Et je vais me battre pour eux et je porterai leur voix à l'Assemblée. Donc vraiment, to tenaki, to pesa ba félicitations à biso na député oyo ya France awa d'origine congolaise ya Kisasa na kombo ya Carlos Martins Bilongo. Donc avant to enchaîner, to marquer courte pause publicitaire, boyebi to komi na moins 10 jours, bah moins 10 jours. Donc il y a événement mounene où il y a les 30 juin na stade de Martyr na concert, il y a réunification. Wenge va redémarrer le monde. Donc ma kambo ezali koloba ma ebele mais bolanda te wana ezali bato bazoya na ba polémique bazoya na makambo ba concert muso ezalaka ya kwa nilete ya concert et puis boye ba ke mbongo ekokota wana ekokende na ba veuve na FARDC bango moko bakolo mibali oyo bakei Frankuna basali vidéo bandimi ba masolo ke bakoya bango moko concert siko yo leki souci na mwasi ya militaire wazo bunda na fond yo mtozo chamunoko tosengi na batu nyonso o bayoki likambo pasi baya ba soutenir FARDC na basi na bango lokola biso basi na bango tozomona pasi tosengi na ba musicien ba comédien batu nyonso tosengi esika nyonso recette ekota na Congo basala makasi ba soutenir FARDC na basi na bango ata mutu soki mutu ke tuti mwana yo olekate olokota bo lokota ba FARDC na basi na bango bo soutenir bango na bambongo ba église bozwa ba mabonza bo tika likambo te bo za likambo apasi na prière bo soutenir na prière parce que l'union fait la force. Mona yoki balobi concert ya Wenge Muzika ya le 30 juin ekozala na stade. Bon, quelques fonds bako disponibiliser pona ba soda na basi na bango. Wana ezali kambo malamu. Wana ide malamu to moni ke bazana susi na biso moni ngai nanu moko naza mwasi ya soda. Naza mwasi ya soda. Omoni soki bozwi ide wana ekozala malamu. Pore moko mobali nanga na kotinda yake nde front. Atiki nga na bana na kotangisa bango ndenge nini. Bakolière nini ndenge nini ndozo mona mwana mususu ya soda za kuluna. Oko condamné ndenge nini ba moyens insuffisants songe bazwi ide wana bazwa mbongo wana baya ko soutenir ba mibali na biso pe mibali na biso kuna place boza na front bo bunda po Congo elonga Congo FARDC eloko makasi meto sengi
na bakonzi na biso ya FARDC na la police tango mbongo wane koya tango eloko wane koya po esunga ba soda na ba policier bobomba bango na ba poche na bino te bosunga bango po Congo ekende liboso. Donc concert wana aura bel et bien lieu le 30 juin au na stade de Martyr. À part la place Oyo, tout la Kisibino et la cana publicité, la place VIP ezali à $100. Bon, on a sur le côté boye baki une grande partie à Mukete, il y a limité une grande partie et kokende na ba veuve et kokende na front na FARDC que na ba veuve père ba musicien. Donc vraiment to sengi na binonyo surtout bozala parce que bozana bino calme loko moko et ko le kate ezali concert moko ezala planétaire barotala mokili mobimba. Donc bozana apaisement na bino concert wana ezali to tiki bino bolanda spot publicitaire na ba message relatif kaka ya concert du siècle, concert ya réunification ya wenge 4x4 tout terrain auto sengi na bino nyoso tout bozala wana le 30 juin. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Mansa Musique et Primus présentent le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, Yabiso Wenge. Prix 5000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. Parce que exemple autopécie, les exemples très même sur les lobat ils sont très importants. Pourquoi la ngana loba biso ba mission to pesi exemple to sangani to laksa na mokilike to occupé ko vendre to sangani. Ça n'a rien à voir na ba guerre ou na neza. Entre temps que tout lobby to kata recette na to pesa ba. Exemple autoni ba politicien pe. Ba l'an exemple to sali. Ba politicien ba leader to politique wana ba sangana pe ensemble so ba na Congo ya solo. Congo ke ni au biso déjà to pesi exemple. Fait que tu vas soutenir sur ba leader politique un peu ba concert wana. Na ba membre na ba parti politique ba tout ba to l'accepter que Congo est uni. Ba mo maintenant que non, Congo est moko. So ezate go batumo et puis bato ba yo sala ba campagne à mabena. Ba sala ba za na kinité. Ba oti poto ba lati ba poso mususu neti bazala na kin pour ba combattre concert na so. Ils en a sens té. Et on enseigne bino ba journaliste ba bo sala na campagne pour expliquer que Wenga sali exemple bien pour na relaxa na mokili. Bazala route na l'art mais ba lobi recette na ba pesa. Bo bino ba politique bozana ba mbongo. Bo yolia mbongo à l'état. Boko sangana te bo kati ba l'art na mino botindi. To bo laksa un exemple bien na Congo bo laksa. Yonga na bengi ba parti politique. Ba partisan ba parti politique no soto na boya na stade. Bo laksa ke bolinga Congo. Ba leader no soto na botina ba partisan na mino bo laksa ke bolingi Congo concerne soit les 30 juin ezali nous a qu'on redémarrer monde. Ba yomona wenge uni. Comme on a wengé parce que ndebolobi 25 ans après oui tout a excellé na côté na on est le roi de la forêt excellé ma casse na stratégie na ma même des tours répéter bon mona on tali Blaise Boula tam so excellent ma casse na mangotel ba droit d'auteur na biso ba makamususu tel Adolphe Dominguez excellent tam so na ba danse on a makaba donc c'est toujours les mêmes têtes de wengé au mutu na mutu aza na talent na yo akomema na nenga sala donc tout donc tout ça mutu moko donc vraiment exemple wenge pesi c'est pour tous les Congolais comme ça to laksa ke to linga Congo biso na to linga Congo po to telemi to lingi Congo ba tout pe balaksa ke ba lingi Congo exemple so to pesi ezala bien to moni mena que non Martin Fayulu to moni mena
Moïse Katumbi, tout le monde Jean-Pierre Bemba, tout le monde maintenant le Raïs, tout le monde maintenant prêtre nani nani Félix Tshisekedi basangani bena. En tout cas béton pour ça. Nzambe à Pambola. Là, je suis en train de partir à la répétition. Il nous reste peu de temps pour tout comme le 30 juin. Donc vraiment, Boya et Bélé, pour soutenir les anges adorables. Ça ne bouge pas. Donc mercredi, là, on a tout mieux sur Bazola Nanga. Dans quel boulot, quoi. Nzamba Sala, toujours à Nenga Sala. Allez. Hey, la famille, c'est comment? C'est Chéri Emmanuel Adebayor. Je vous invite le 30 juin au stade de Matia avec les Wede Musica. On va gâter le coin. Mansa Musique et Primus présentent le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, Yabiso Wenge. Prix 5000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. Il n'y a rien à dire, Binomoko, Bouiti, Kolanda, publicité Ndengeleki. Donc, nous vous rappelons, Bissonio surtout, Tozaliwana, les 30 jeunes stades de martyrs pour total concert, la retransmis en direct partout dans le monde. Au Bakotalango, donc, nous concert en Dengue, Batalangote, ils allaient jeter. Batumsu, quand c'est ça, concert, ils ont fait Osogi, na coin l'embate, ceux qui ont pu pour Banila, on a ils allaient concert, Banila raté, et puis ils allaient concert, aider. Ba soldats na biso, ba militaires na biso, ba veuves, ba blessés de guerre, donc ba veuves, y a ba militaires, donc ba tout surtout ba ko se retrouver parce que conseil wana mbongo eko kota eko kende ko aider ba ndeko na biso. Revenons maintenant à notre sujet du jour, sujet oyo phare, il y a 4 émissions na biso, ndenge na yebisa ki bino. Président de la République a signé contrat mon côté, a signé accord Moroté. Boyebi ba contrat nyo surtout au tosala ki na Rwanda ya makambebele, landa ki na 5 minutes et puis na kati ya chaîne na bino. Cléboa original ndenge Parlement et longola ki babiloko wana e annulé nyo surtout. Parlement et annulé l'accord, le contrat surtout. Donc, Bino Bozo Kansa Félix Antoine Tshisekedi, Azasoki et colonie Nyango, a Kenesusu, donc, you m'appelle Kaka Ozo, ba Kenesusu, ko signé le contrat. Nazali ko expliquer Bino. Donc, Félix Antoine Tshisekedi a signé accord mon côté, na conclave, au 3e conclave de chef d'État de la communauté d'Afrique de l'Est. Ba photo Oyo Bomoni, Nazali ko Laksabino. Baponi ka photo oyo Kagame azo signé na Félix Antoine Tshisekedi Fachi Béton. Or ba photo oyo misusu pe ezali ba président mususu pe bazali ko signé nazo la Sabino ezali na kati ya conclave te ezali palais présidentiel ya président oyo ya Kenya. Azalaka na livre d'or soki président invité nyo surtout aye na kati ya ndaku wana vont bima oko signé livre d'or yango na bomoni. Président Fachi azali ko signé livre wana, président ya Rwanda, président Uganda, président wana mususu, bazali ko signé des livres d'or, livre ya palais présidentiel parce que ba
visiteur nyoso tu bayaka na palais wana ba signer livre d'or siko bato amite mama be ba ndoki o ba lingaka ke balo baka makambo mabe po na mboka na biso ba trier kaka 2 photos ya Kagame na Félix Antoine Tshisekedi ali ba komi ke Félix Antoine Tshisekedi azo signer susu ba corps misusu bani est-ce na ibite soki batu penza ba bulaka ou bien bazo mona Félix mbento be zoba ou bien étranger donc mboka na biso toza na problème na bango akende susu ko signer ba corps susu na Kagame donc aza zoba kaka ou bien aza nani ça n'a rien à voir ba corps o ezali wana ba pays o nyo surtout bazali na kati ya communauté ya Afrique de l'Est na ba convention na bango na ba corps na bango ndenge ezali soki pays moko ya kati ya communauté wana d'Afrique de l'Est soki ba attaquer donc ba membre ba pays o ezali na kati il faut ba aider on a président de la République a qui a signé accord wana ke force moko armée ekoya na mboka na biso kuna na est ezali composé na ba pays oyo baza na kati ya communauté d'Afrique de l'Est pour ba aider biso mais boyo kali kam ndenge ezalaki na kati wana pe Rwanda azali na kati mais président na biso aboyi alobi na ndimi accord wana mais ba militaire ya Rwanda bakoyi kozala na kati te abetaki loboko na mesa po bato bazo kanisa soki ndeni donc ba accord ba signé ezali ba accord militaire ya force armée moko ekoya parce que ezali déjà na kati ya ba papier na bango basaki donc ba pays nyonso ezala na kati soki ba attaquer bino il faut ba ninga ba yako tia bino maboko mais na kati wana président lobi Rwanda ba militaire ne bakoya na mboka na ngate siko président de la République asali nini mais bato mitema mabe ba poni ba lobi akeko signer le sous accord mais accord nini président de la République a signé sous na Kagame et puis vraiment qui présent pensé comme ça rabattu donc ba logique moko donc ndenge zali ko na kaka donc fati beton de comme ka Kagame pato pointé na Weston donc au bêtier ba droite moko bo etikali peka un événement ka mbala moko ka présent moko botaki masana ka présent donc monika okosala ba masola ndenge wana te mais nganja ndenge wana penza au moins na penza mutango donc botchala mutu na bino président de la République a signé aucun accord accord basali wana ezali donc il y a force donc il y a armée moko il y a communauté d'Afrique de l'Est pour ba ko aider biso boyi peke biso tozana embargo na makambo ba minduki ça tombe bien mais président de la République a bêti c'était à lobby que non na kondimi ba accord mais ba Rwandais ba ko yate oh ezali normal parce que bato musu bazokaza so président en public o ateki mboka o asali ba o canceler mususu donc étranger ceux qui nani yango ceux qui makamuni non nazo comprendre congolais boula comment na hotel na epsa la bino ke bato mususu ba koma ba permis donc bazo boule lobby ba recréer événement nini pour epesa bato mutu passe na koleksa bino po bo comprendre penza ke makambo oyo penza o biso tozo vivre lelo botala batu babandaki masolo wana bakor o epesa ba Rwandais bakota na mboka na biso bakoma ba gradé ata na armée na biso et signamaki depuis kala na période à Kanambe na ministre na biso oyo ya kala wana ministre na biso oyo ya kala ya affaires étrangères et coopération international ye muta signa ba papier wana o na tiela ribino na tiela rabino mbale belé lelo pe nazo zongela bino po botala bino moko ba corps wana place et 8 ans o lelo Félix Antoine Tshisekedi mwana papa Tshisekedi azo sala nyoso tout que asili sayango azali sikoyo ko tiela bino bolanda masolo place 8 ans po bato musu bazo kansa Félix Antoine Tshisekedi mutu ayana ba guerre ye mutu ayana ngo mwana bato ayeboye donc azo sala nyoso tout parce que banda masolo e banda président mokote a commis na niveau ko sala makambo yo président Fatia azo sala pona ko sisa guerre nazali ko lakisa bino botala professeur azo expliquer ndenge masolo oyo banda donc ba signer ba corps mo ndire bato maboma po bo comprendre que mbongo oyo babanda ko tikela bango ba yiba na Kanambe donc et comment ko signer ça ki bango comment ki ko signer ce bango ba papier mo boyo donc quand si on dirait muto bien ba e noir ou bien soki eloko nini ou bien muto ali boma muto okoko ndima penza que pays na yo et signer ba papier a boye bino moko bolanda
Nabilili bo comprendre ma solo oyo ya Rwanda na biso ba difficulté oyo ndengi batu ba infiltra biso et wita wapi et wita na musée na no yemoko après donc kanamba ya susu enfonça susu makambu makasi bino moko bolanda Nabilili bo comprendre ce que witi donc botika Félix Antoine Tshisekedi azo risque vinaye azo sala tout que masolo ici là bozo chaye donc bozo simbise yombo donc na makambo moko boy o ya yebite bino moko bolanda Nabilili donc restez connectés sur Clébo Original, on revient tout de suite. Le 12 mai 2012, il se tient une réunion à Rubavu. Rubavu, c'est au Rwanda, frontière avec le Nord Kivu là-bas. Des ministres de la Défense congolais et rwandais. Ils signent un accord. Dans cet accord, les deux parties conviennent de ce que les armées rwandaises peuvent entrer au Congo et surveiller les 9 frontières de ce pays. L'accord existe. Nous en avons des copies. Le 18 du même mois, de la même année, le ministre congolais et le ministre rwandais des Affaires étrangères se rencontrent à Kigali. Ils signent un accord. Dans l'accord, ils acceptent que les services de renseignement rwandais peuvent entrer au Congo, sillonner toute la République pour assurer la sécurité. Ils le font chaque jour. Nous avons accepté, pendant que nous dormons, les autres circulent, repèrent les sites miniers, contrôlent nos frontières, sillonnent tout le pays. Enfin, c'est-à-dire pour l'exposer, parce que les données, nous en avons à revendre. Vous connaissez le fameux accord du 23 mars 2009 entre le Congo et Kundabatware, le CNDP. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais et de participer à la vie politique congolaise, d'être candidat et d'être élu. Nous avons signé cet accord. La partie congolaise a été représentée par M. Raymond Tshibanda, à l'époque ministre de la Coopération, et Obasanjo, qui était témoin de la communauté internationale, lui a posé 3 fois la question. Est-ce que vous acceptez de signer un tel accord? Il dit oui, 3 fois. Obasanjo a réagi, votre pays aura des problèmes. Bino moko boito landa bisika masolo e banda donc ba faire ekomaki donc ba tiki penza liberté nana ngo penza akoyi kotika liberté boyo à moins que à l'étranger donc nana ngo penza donc yo penza ministre
ya affaires étrangères na coopération internationale batindio penza batunio penza bino babiloko bozo signer bozo se rendre compte oh oui bondimi penza que Félix Antoine Tshisekedi moi na papa Tshisekedi akoyi ko signer penza biloko abo et puis bo ko simbisaka e beurre bo ko simbisaka yombo okanisa ye mutabandi ba masolo OK moi na bato azo sala nyoso tout donc parce que bino bozo kanisa penza Félix Antoine Tshisekedi azali étranger donc oh bino bozo ka wana na ndako oh bino bozo ka passe wana bozo ka ye pas zoka ngot oh biso tozoka ye pas zoka parce que toza makila moko. Et comment on dirait que yé ayoka kanae makam tozolo bate on dirait yé ayoka kanae te a signé sur ba contrat mususu donc Félix Antoine Tshisekedi kaka zo bakaka oh donc tozana bangona ba infracata to sito ba contrat nyosu to sala ki parlement longo liango akesu sukuna a signé ba contrat oh wana accord wana ba sali zali donc il y a force armée moko il y a communauté d'Afrique de l'Est et lingi koya ko aider biso na ndenge basala ba masolo na bango donc bakoyi ko tikate bino mto bozali na communauté wana soki pays moko za na kati batake bino bozana difficulté batika bino bako tikate Félix Antoine Tshisekedi andimi mais a pesi condition que ba Rwandais bakoki kozala na force wana armée egoya na mboka na biso te. Ils ont tous répondu à l'invitation de leur homologue Uhuru Kenyatta, à l'exception de la présidente Samia Suluhu Hassan de Tanzanie, qui a délégué un représentant. Après une journée de discussion parfois très tendue, loin des médias, les 6 chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est ont approuvé les rapports de chefs des armées pour un déploiement imminent de la force militaire sous-régionale. Placée sous les commandements du Kenya, cette force devait être opérationnelle dans les prochaines semaines à l'est de la République démocratique du Congo. La taille de cette force, la durée des opérations et d'autres détails opérationnels feront l'objet d'une communication ultérieure spécifique. Les communiqués finaux du 3e conclave, produit par les State House sur la RDC, a demandé notamment la cessation des hostilités et le retrait immédiat du mouvement terroriste M23. En ce qui concerne la force sous-régionale, nos sources bien introduites au State House nous ont confirmé que les troupes rwandaises ne seront pas déployées en terre congolaise. Les chefs d'État ont aussi noté avec satisfaction les avancées significatives obtenues à l'issue des consultations politiques des groupes armés menées par l'équipe mixte RDC-Kenya. Enfin, les 6 dirigeants présents à Nairobi ont unanimement condamné la campagne de haine, de stigmatisation et d'appel à la violence. Ils ont lancé à leur tour des appels au calme. C'est normal, andimi mais par contre bako zala tibilo kasi siko Félix Antoine Tshisekedi ambento benil bo monde ki andimi mais aboyi alobi masolo ba Rwandais na kati ezalité. Moyepe balo ba pe ezalité ba mo ba ebipe makambu ndenge zali ba photo obino bozo mona wana ezali ba photo ya palais présidentiel o ya Kenya président wana soka yambi ba panyo surtout ba signaka livre d'or ezali batu wana mitema ba likundu ba ndoki ya Congo ba ponika ka ke photo o ya Félix Antoine Tshisekedi na Kagame mais entre temps bozo mona batu msu pe ba signaki ba président mi ba lepe ba signaki mais bango bazuka wana le ba komi titre ni tu congolais pas vérifier kana été donc akei kandela la oui tu kuzu signer ba papier mususu boina boy tozo comprendre te botika bolinga mboka na bino Félix Antoine Tshisekedi azali mwana mboka azali congolais azali neti bino nangai donc passion biso tozoka souci oyo biso tozali koyoka yepe azali koyoka ngo donc avant to leka na ba sous sujet na biso o tozanango ya misusu na kati émission oyo tozali ko marquer pause publicitaire et ba partenaire na biso donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre.
Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolti yango na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant ezalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya bétranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge kohésiter na yote adresse ezase moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e awa na République démocratique du Congo na ville province ya Kinshasa boko zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter na ba numéro oyo Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate namoni mituka namoni bilamba namoni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki ngai yaka kokontrole na kontrole namoni musala oyo osala wami service libota na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na wami service. Oui, yaboye ezalate ndeko kosazarde te agence eza kaka moko wami service ya madame Mireille Wakanke atie la disposition ya ba diaspora nyonso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie wami service. Pardon, maman Mireille Wakanke, balinga pe ba congolais boete. Prix ya mo bobé. Wami service et pas Mireille Wakanke. Wami service, frappe na le, frappe na retour. Chez Elbito Coiffure toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon number one, c'est Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. C'est Elbito Coiffure.
Mansa Musique et Primus présentent le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, Yabiso Wenge. Prix 5000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Mansa Musique. Bino moko boito landa ba partenaire na biso, donc merci na bango ba renouveler chaque année confiance na bango na biso, donc bomoni bino moko, donc Kodia Simo ezali société OEPC, vraiment chance opportunité na congolais nyos, surtout ba pesa ki avantage na diaspora parce que bango baza ba diaspora pour que comme propriétaire ya bandaku na ba norme moko international na kati ya Kisasa soko pe olingi o meubler yango te olobi ba meubler yo yango na marque oya mikili ba ko sa elo yo kaka bu okoti entambala moko ovandi, donc soko ozali kuna ozana besoin okende suso na gombete, donc nyoso to kozala kuna boye peke tram bali na tram o ba kosala ya metro ekoleka pe banzela wana tolakisaki bino metro kin ndenge ekokoma ti banzela wana, donc maluku kote wana ezaneti gombe moko boye ezapela ndenge batongi penza ndenge batongaka ba créer neti, donc cité moko ya sika eloko moko ya sika makambo to eza kuna, donc so ozana maluku ozana tina kutu sutu te okendaka gombe. Puis bomoni pe Sepela TV ezali décodeur oyo ya bana mboka, siège nango ezali na Londres, décodeur yango eza moke. Et avantage nango ezali okolongola ngo na ndako tambola nango partout ozotala ngo esika nyoso tout, même na kino ke nango ba internet ko makasi okotala ngo ezate ke o etika na kati ya ndako. Et puis boyebi ke Wami Service fret maritime, Wami Service na avion pezali oyo pesi biloko no pa Mireille Wankake na 5 boulevard Ornano Paris 18e porte des Clignancourt, donc masolo ezakuna wana kutu, donc kanga na yo misu Vanda na tranquille, donc merci Mireille Wakake na nyo soto zali ko sala, et puis salon de coiffure, donc Elbito coiffure na Saint-Denis, salon ya ba professionnel, donc tu zali ko recommander bino so yeka na Paris salon musu so lukate ezali Elbito coiffure. Et puis bobo sanate na epsaki bino solution ya bandako na Kisasa ezali Kodia Simo a on a poto boyebi problème surtout a wana kati ya Paris ezalaka problème to za nango ezami balé ozu mukanda. Après, il faut le kandako. Ah, on a poto surtout na Paris. Ndako eza pasi na niveau moko. Okoza na mbongo. Oza na ba papier nyo surtout. Mais lukandako. Ndako ezo luku. Bozo sa la kukule l'ombe. Donc, merci koyo masolo. Et comme carré avec kitenge appartement. Moi na mboka. Tozali na chance. Toza na moi na mboka. Sala na kati agence. Na kati agence La Forêt, donc agence munene en France, boye biango, ezalaka partout yaza na kati mais elengeza wana zo privilégié bana mboka. Bomoni wana obengi numéro wana de la part ya César Ngadi obengi yebarake ceux qui ont visité azo pesa priorité na bana mboka. OK yo visiter yebarake lobaka ozanga mbongo na yo, ezali ndako akopte, ezali bandaku ya agence bandaku ya solo, bandaku na ba norme agence, donc oye au futimbongo na okoti ko visiter lelo 2 jours après okoti. Donc vraiment félicitations na kitenge appartement dengazo aider bana mboka parce que na Paris awa ndaku ezali jeté. Donc vraiment kitenge appartement bo hésiter kututa azali mwana mboka bobengi so ele msu bobengi bozo été azala en tout cas surchargé na musala. Donc vraiment musala surtout dans la journée il faut que benga lemso na bapoka so bozuete o komika ka bobanga na binote akobenga bino pe ako servir bino ndengaka et sengeli. Donc merci na ba partenaire na biso nyoso tu wana sikoyo to koti na sujet moko pe d'actualité zali boyebi vraiment depuis 1961 to bungisa oya marque Afrique Mobimba azali, donc héros national bayebi na monde entier. Patrice Emery Lumumba a monanate, mais tu sais que ma solon peut ba belge bazali na kati siko ndenge zawana, donc grâce à Fachi Beto to lo ba musu te pesa Fachi Beto mutu aye ko kumbela makambo ekeneti na suka bo monaki, donc roi yaki ti
na mboka na biso, ça fait longtemps roi ya kate. Donc belge bandimaki bazongisa une relique il y a Lumumba minunaye donc bazongisi eza symbole eloko moko bosoki muta mona nate eloko moko nyoso to ezo représenter nzoto na ye na ndenge biso ba Afrika tawa pezali nzoto ya Mowei. Après donc depuis 1961 événement salamaki donc ndenge tozo tourner émission o ezali mardi lobby mercredi donc korezo koma na tongo na Congo na Kisasa to retransmettre bino en direct na Clébois original ezali vraiment eloko moko ezopesa biso émotion vraiment na esengo komona penza ke mwana mboka mutu akomi wana na kati ya pays na biso azali kosala ba makambo nyonso tout pona kozongisaka ba corps ya batu nyonso tout po batu mususu donc de mauvaises langues na koseka mutu mo abenga c'est ngadi yo côté la kaka fachi tala siko statue donc monument ya Lumumba donc facha longoli ngo po roi leka. Donc ce qui monument wene zalaki wango lekate OK ba longola ki ngona parce que bazo sala mausolée ba c'est déjà mausolée bozo mona na mausolée ba sali ya sika donc statue wene ko oza sous place wanate bazo ki ngo ba longola ki po ba chawa ne komi ba longoli donc tala fati ateki mboka longi po roi amona Lumumba te n'importe quoi ya n'importe quoi congolais pourquoi to koma boy ko créer ba biloko moko zalaka natina te to lingi to laksabino donc ba image to pone le bino pour botala makambo oyo elekaki kuna na Bruxelles pour bazongisa corps ya héros national na biso Patrice Emery Lumumba. Donc restez connectés sur Clébois original, on revient tout de suite. La République démocratique du Congo en général et la famille Lumumba en particulier peuvent enfin faire leur deuil au palais d'Egmond de Bruxelles en Belgique, en présence des premiers ministres congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et belge Alexander Decroix. La dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, a été remis officiellement à sa famille biologique. Et c'est là, 61 ans après son assassinat. De là où tu es, de là où tu te trouves, être fier de tes enfants, de tes petits-enfants, et de tes arrière-petits-enfants. Père, à présent, bien retour au pays. La République démocratique du Congo peut enfin organiser un deuil national pour honorer la mémoire de ses héros nationaux. Et pour Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, la date de 20 juin 2022 en Belgique comme en République démocratique du Congo entre désormais dans les annales de l'histoire. La table ronde de Bruxelles ayant conduit la République démocratique du Congo à sa souveraineté internationale. Parmi les protagonistes de l'histoire de la décolonisation de notre pays figurait justement l'un de ceux dont la mémoire nous réunit ce jour. Je cite Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Mandaté par le président de la République démocratique du Congo, Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom du peuple congolais et à celui du gouvernement que je dirige, je suis venu recevoir solennellement, aux côtés de ses enfants et petits-enfants, la dépouille du Premier ministre de la République démocratique du Congo. Dépouille autour de laquelle son peuple organisera dans les heures qui suivent le deuil national qui n'a jamais pu avoir lieu. Vos propos l'ont si bien rappelé, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais en même temps saluer les efforts des institutions à travers le monde ainsi que l'engagement des personnalités qui se sont investies dans l'aboutissement de ce processus de haute portée historique. Dans cette journée constitue l'épilogue. Nous ne pouvons parler de Patrice Emery Lumumba sans nous remémorer ses deux compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, qui comme lui ont perdu la vie dans des conditions tragiques. La lutte pour l'indépendance, la souveraineté nationale et internationale
point de départ de la prise en main de notre destin, demeurent incontestablement les motifs pour lesquels ils sont morts. Ils ont été admis récemment dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba, au grade de grand officier. Aux côtés de leur famille, le gouvernement de la République se tient pour que justice leur soit aussi rendue. Le régime colonial a été un système basé sur l'exploitation et la domination. Évoquer Lumumba aujourd'hui avec nos jeunes générations, c'est rappeler son combat, son rêve de faire de la République démocratique du Congo un pays moteur dans le développement de l'Afrique, par sa position géostratégique. Alexander Decroix, Premier ministre belge, parle d'une page d'histoire qui vient d'être tournée et il faut donc penser à un avenir radieux pour ces deux peuples. Ce mot est sur toutes les lèvres ce matin. Et par enfin, nous entendons trop tard. Nous posons aujourd'hui un acte de commémoration. Et ce lundi, nous faisons aussi un acte de renouvellement fort, de partenariat entre Belges et Congolais. Puisse ce jour nous projeter dans un avenir commun. Cette cérémonie sobre mais pleine de signification a été organisée en présence des membres du cabinet des chefs de l'État et autres officiels belges et congolais. Bonjour le français. Policier spécialiste des affaires africaines. Mais la fois passée, en Arabunda, voilà. Ça va. Lumumba. Oui, de préférence, ça m'arrange, comme ça je ne tiens plus. Tu sais que je n'ai pas tes coordonnées, hein? Tu m'appelles à l'absence. Donc, Binomo Boito Landa, donc le lot, toujours tourné, émission à mardi, à mercredi, donc le lot, Nakansi, ou bien sûr que en direct, aussi, Botal qui en direct, il y a Cléboa original, arrivé, il y a corps dans l'aéroport Anzili, donc on prenait l'image, il y a Belgique, et pour le moment, ils ont vraiment émotion, donc, Premier ministre, qui a une délégation, pour assister à Makamboa, donc, corps, Belge, na gouvernement, na famille, il y a héros national Lumumba et puis famille et puis si yango na gouvernement congolais pour bâtir un avion penza à Congo Airways donc bâtir décorer en penza donc na photo ya Lumumba ils ont ça les sengo penza ikiti na Belgique donc ils allaient vraiment et sengo makasi pour bomo na penza que moi na mboka ayebi histoire mboka akoki kotika jamais be héros na biso donc ba telengana libanda il faut kozongisa bango na kati ya mboka na bango ya bakoko donc vraiment
merci, il y a trop na président de la République, vraiment, na nyoso tozali ko sala ezola ça vraiment que ozali mwana ya mboka. Sikoyo tokei na actualité mususu bomonaki makambo oyo ndenge na epsaki bino ke boyeba ke biso na Rwanda toza ba pays frontalier. Frontière na biso eza na mai te eza na ni ba est wana okata na makolo. Donc ba congolais mususu ba bota na Rwanda, ba Rwandais mususu ba bota na Congo, boyebi etankala biso tozaki na problème jamais na ba Rwandais. Biso totanga na ba Rwandais, tovanda na ba Rwandais, premier ministre donc directeur à cabinet à président Mobutu Rwandais à Bisengimana boyebi. Mais makambo yaki ko beba biso na ba Rwandais toza na problème te. Miss na biso o abimaki kala miss na biso na Congo rwandaise ba ndo vana na kisasa rwandaise miss bozali komona ye wana rwandaise makambo ezalaki te to bando vivre na bango ndenge to viva na bangolais ndenge bazalaki wana va bazwa indépendance na bango bangolais musu baza na bakini omona neti ki congolais mais za angolais tant ba ozwa indépendance to comprendre oh ba bazala baza angolais to vanda ndenge wana parce que pays na biso tozali vraiment hospitalier donc tozala ndenge wana biso na ba rwandais to wana toza na problème na Kagame na ba soldat na batu na bango ndenge ezali wana toza na problème nde na bango yango wana moni gouvernement vice-ministre ministre intérieur alekaki na télévision totielaki bino ngo po na kopekisa batu oyo bazali kolata ba tenue ya ba militaire et puis batu oyo bazo sala donc appel ya kokende ko boma ba Rwandais ezali makambo moko boye to ko sala yango te. Et puis tant bozola tabateni wana munguna pe akoyi ko profiter parce que donc ministre intérieur akolo baté mais munguna pe akoyi ko profiter yé pa lati teni wana komi ko kata bato babaka ke o ba kongo yona monike ba pekisaki makambo wana ba pekisaki makambo wana par rapport ya ndenge wana ministre azali politicien ko lo banyo sotuté mais tozali pe ko senga pe na bakonzi batala pe boyebi ke président Gilles oya parlement debout oya marché ba arrêta qui est suite ya makambo penza yebani na clarté toza pe ko senga na bakonzi batala makambo wana parce que ba arrestation bozane ti enlèvement bazuye ba lagisi kutu te ba kene ba mona aner tolingi ke bakonzi botala makambo wana parce que toza sikoyo na kati ya démocratie le peuple d'abord ba makambo susu e ko kozala ndenge na era kanambe te donc toyebi ke président Gilles a ko recouvrir liberté na ye parce que bakonzi bakoyoka parce que azali mutu atele maraka makambo mboka donc azali msu na façon na ye ndenga alobelaka masolo mais bon ba tutu bakoma koloba ndenge na parce que tokoma na liberté tozali susu na makambo ya kobanga te ndenge tobandaki kobanga kala na heure ya kanambe donc vraiment yango wana to betaki penza sete to loba makambu nyoso tu o tozalaki nango lelo surtout likambo o tozalaki nango ya kobeta parce que donc bato bakoma mitema mabe na habité bato bazo kanso bien Félix Antoine Tshisekedi a Rwandais ou bien ekolo mususu oyo bino bozoka pasi wana bino bozoka yekuta zoka koleka kutu biso parce que ba makamsu ya yebiso to ebité président de la République akendaki na Kenya kuna na Nairobi na 3e conclave oyo ya ba chef d'état de la communauté d'Afrique de l'Est. Et comme il a signé accord morona Kagame le sous-souté au sogini ezalité donc ba papier on a ba signé qui ezali ba papier oyo ya armée oyo ya wana donc pona ko aider biso ezali force ya armée moko ko ya aider biso na cadre ya communauté d'Afrique de l'Est yango ne signé avec ba papier bomona ba image oyo ezo circuler na kati ya net ezali signature ba betaka na livre d'or ya palais présidentiel ya Nairobi ya président Kenya soko kotikona ngobima il faut okoma bale bato baponi kaka deux photos bati balobi ah tala président de la République azo signé sous bakor musu donc bino bomo na président mbendo bezoba obe étranger obe nini a ndo sala ba coopération sous ndenge wana na mutu oyo azo sala azo armée M23 donc yango na ndenge na beta sete to longola bato ba idée wana parce que donc tozali ndenge monga na epsa bino tozana guerre médiatique donc soki bou gauche biso to bimisi droite guerre médiatique au lelo leli on a donc so ba continuer le Cameroun il faut vitesse to longola on a marqué la musique ya Britandela to longoli parce que bato belé bazana bambo comme sous ba ye baraté batala la télévision te batala ka makambo internet donc bako memele parce que Congola avec fierté oh yo zongo pa ngape batindila inga na telika ngape na panzi et congolais kana ka ndengo na après et panzeni d'une façon virale OK ça nango fausse information
fake news. Donc biso tozali après na kozong sa boza la calme, président de la République a signé accord mon côté bazan accord mon côté na Rwanda. Masolo ezawana ezali masolo ya ba soldat oyo ba roya ko aider biso bobi ke tozali na embargo ya ba armée puis ezakaka boza la embargo te soki ba pays oyo ezana kati ya communauté na zu problème ba koya ko aider bino pour bosisa masolo mais président pesi condition ka lobi ke bokoya me ba Rwandais armée rwandaise ezana kati te parce que na ko ndima te ke armée rwandaise azana fragata na biso aya susu na biso wana ekosala mate armée rwandaise akoya te na kati ya masolo oyo tokosala na lingu na lakisa bino bo yoka na journal télévisé JT balobaki yango ke ba confirmer que armée rwandaise ekosala te. En ce qui concerne la force sous-régionale, nos sources bien introduites au State House nous ont confirmé que les troupes rwandaises ne seront pas déployées en terre congolaise. Nous ont confirmé que les troupes rwandaises ne seront pas déployées en terre congolaise. Binomo Boitolanda, donc ezali explication ba pesi les gars qui na JT, il y a RTNC, donc vraiment bozana bino na pesement bolandaka batu oyo bikomela komela te bilakisa la gisate parce que bisoso likambo eza tokoloba likambo soki ezali tokolobela bino po boyoka likambo ezali te ezali masolo ya armée wana mais armée wana ekoya force wana ekoya donc ba Rwandais bakozala na katite bolandi yango et puis tosukisa tolingi tolakisa bino parce que bomonaki tango roi de Belge ayaki ale gouverneur na biso Gentini Ngobila bazalaki na ba kinoa mususu bazo yemba yepa ya la koti na dansa boaki baki parce que Ngobila za kinoa noko ya donc noko bat baseki banani mais bat bazo seke bazali bato bazalaki na kota PPRD bazo mona ndenge a changer na ebula kenda na kota bien na kota fachi beton donc bango ezo sala bango ba bisu batikela tisiko na Kagame tisiko na Kanambe bakansa Kanambe bazo ngame Ngobila azali clair et net azali na union sacrée de la nation azali sima fachi donc azali ko bomba yango te nazo lakisa bino botala bino moko azo expliquer pourquoi ayembela ki fachi donc bino moko bolanda na bilili inspiration ne yaki no wapi ko yembela mokonza mboka ba PPRD ba mingi balobi abia ya komini mutaba jalelo faut ko lukeleka orchestre bando yembela fachi bon ndeti ngapi ngai Ngobila binza boye na vandi ba mambulu nzanga mo bazolo ba n'importe quoi sur ngai et puis na on a donc occupé bango te na mona va dit mama titi ezo bouger bon et sinon tu vois alors bolanda raté donc wale za makelele ndeko mandao imaliza normal bon ko mbela pe ndenge na embele moko ngala embeli rwate OK ndenga ngala na complexité yo mbela ndi mokonza mboka ndenge na embeli président comme étant quinois ils ont des sentiments feeling, ça. Sentiment et puis un problème de choix. Ok. Na moni bande ko congolais. Baza ko kumisa mkonyo ngo. Ba congolais baza ko ne belé. Yo moni ba étranger baza ko no. Baza ke belé. Bana kisasa. Baza ko kumisa président. Bozo nanga. Bana kisasa ba kumisa président, ba kumisa président, ba ko yembela président, ba yembela roi te, muta yembela roi zate. Baro yembela président nga na koti na bango poto yembela président na biso mabeza pi olakisi bana kisasa moi crime ko ya sika pour balatan fachi na fachi beton na bato fachi na fachi mabe ezawapi bino moko bolandi parce que bato bazo seke monde ye moko bengi bango baza bato ya PPRD parce que pour bazo mona ndenge Ngobila ko molo ba vérité donc bango ezo sala bango pasi obi ke na ba politique na biso ezala makambo ebele be yango to linga to la kisabino donc vraiment pour to sugisa to betso c'était ba photo na bomone etambolaki ezalaki signature ya corps morote président na Kagame ezali donc bazo ki ka photo mibale ezali photo oyo soko koti na résidence ya président de la République à Kenya tant aux obima livre d'or ezalaka ba présent tout ba signer ba pona ikaka deux photos wana ya New York ba présent nyo surtout ba signaki to beteli bino c'était accord ezali wana sikoyo ya force armée ya ba militaire ba ya ko aider na cadre que bato baza na kati ya communauté wana ya ba pays Afrique de l'Est soko zuli kamba ko aider mais présent azali ki catégorique alobi na kati ya force wana ba Rwandais ba ko zalate yango wana
et salimine de wana bo constater que ba corps ezali présent ko signer ba corps mokote na Kagame. Donc tokomi na suka ya émission na biso ndenge na lobaka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc le lot avant to pesa ba remerciement na biso ndenge to mesana ko pesa to banda vraiment ko souhaiter bon et joyeux anniversaire na maman na biso prophétesse maman Annie prophétesse na biso maman na biso Annie anniversaire na ezali lelo donc to tenaki vraiment to souhaiter bon anniversaire donc maman Mongo vraiment gentil serviable donc vraiment to sengi na nzamba pesa yo nyoso tu ozali kozanga nzambe pe abatela yo donc okomisa bambula o vraiment que to ko imaginer te donc maman Annie prophétesse na biso maman Annie na kasi bolandaka ba émission na ya salaka na biso tolia ba papa na ba maman donc to tenaki vraiment to souhaiter bon et joyeux anniversaire maman Nabiso prophétesse Annie Wumela. Donc siko tokoti nakati ya ba remerciement Nabiso na ba dédicace Nabiso bobika ndeki to sala to bandara toujours na Londres pour na repesa honorable Jean Moutala merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kata Londres tropé sa maman Nabiso Maria la beauté naturelle merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Jano Matundu na Londres toujours merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kata Londres kombo oyo batu ba sepila nango e belé a saranate José Kano ki kakamene Maître Weramukuna, Maître Raja Moule, Sikoyo Tokei, na kati ya Katanga, parce que bato balandara biso na libanda mboka, surtout en Afrique, baso ba méga, biso à internet, ezali forfait au foot, au vandi libela, donc nazali vraiment kopé sa mbote, puis ba félicitations na Roger Mutombo, na Katanga, Roger Mutombo, merci, nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, Tokei Sigo na kati ya États-Unis d'Amérique, pour na repé sa ndeko biso. Richard Mbuluku, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, Tokei Sigo na kati Espagne pour na repé sa Beloti Mavungu, vrai chéri, Beloti Mavungu, merci Beloti Mavungu, Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, Tokei na kati ya Lola kuna na Belgique pour na repé sa petit nanga Dekos Mukoko, petit frère propre, monsieur, bon dimanche, Dekos Mukoko, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi, toujours na kati ya Belgique, à cheval, c'est quoi entre Belgique na Kisasa. Nazali Kopesa Mbote, na petit frère propre Serge Palmi, cher Serge Palmi, merci Nanyo surtout au Salara pour na mon rendez-vous partage vraiment émission, donc merci Nanyo surtout au Salara pour na 5 minutes avec César Ngali, toujours na Katia Lola, Toropesa Suko, Poutou de Yalola, petit frère propre Azarana, souci makasi pour na Viennae, merci Poutou de Yalola, merci Nanyo surtout au Salara pour na 5 minutes avec César Ngali Tokei, na Katia administrateur na biso, donc il y a groupe Nabiso, na Kombo, et les amis de César Ngadi, Tozali Kopesa, Chai Mukenge, Chai Wabalengela, mon voisin, Chai Mukenge, Chai, merci, Nanyo, surtout, ça la rapport à 5 minutes avec César Ngadi, Tokobo, ça n'était Babi Kisinga, ma publication, donc vraiment, to lui habiter d'engi, ça là, vraiment d'engi, o inondaka, na ba information, na kati ya groupe, ezali Sengomingi, Babi Kisinga, merci Nanyo surtout ça la rapport à 5 minutes avec César Ngadi, Jerry Mukuna, Obika Ndeito Soleil, petit frère propre, Jerry Mukuna, merci Nanyo surtout ça la rapport à 5 minutes avec César Ngadi, Chiquito Mushashino, merci Nanyo surtout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei, na Katia Suisse, Tokopesa Mbote, na Zoro Mabiala, toujours na Katia Suisse, Tokopesa Mbote, na Ambogeni Suisse Divengele, merci, Nanyo surtout, Bosala Rapport na 5 minutes avec César Ngadi, donc Tokosu Kisa Awa na Kati, ya France, Boebi Tosu Kisa, toujours, on a Dokotolo, on a Biso, Jean-Paul Djamba, on a Tinda Rabino Bolanda, émission na ya santé. Parlo santé, Jean-Paul Djamba, merci. Nanyo surtout au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi. Donc, c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akoswa, Masolo, Nambunchu. Penadikos. On
doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un c'est vrai, tu vas